vous ai dit fidèles internautes toza pe ya moko ya mama kenda sango ye penda futi bien na ye awuti poto ayeki sansa la maman Chako, la personne de maman Sylvie Kabea, à qui j'ai dit déjà bonjour maman Sylvie. Bonjour. Est-ce un roman dans Kimia? Merci beaucoup la patronne. To sepeli mingi to monio ko ilia ko honorer maman Chako mukona lelo. Motivation no ezaki nini ya kofuta billet penza ko ya kolela maman Chako. Bon, motivation pour foutre bien ça fait mal parce que bien to ko le bela motivation de bo muta muta musalo asali buse belo ye bien très bien petite sœur. Ana ba icon ya kata théâtre mboka la biso donc soki to ko lela ba on ndenge mawana bo nyonso ba ko komba bisiko zaki au monde au rendre dernier hommage pourquoi passer avec plaisir ndenge yozawa na ndenge petit occupation ye ko tala ye ko passer dernier hommage ko rendre en fait la dernière hommage ya okande to sali to honorer ka maman na biso bisika zali TV za radio te maman Sylvie Kabea yo yebisanga te ka pour la musala maman po na yebi ke yo déjà za rappel na ozarna Sylvie Kabea news po bino nde boza wana na Sylvie Kabea TV bino bolekisa makambo te oye penda po to confirmer ke maman kenda sangwaya kite po ba voisin ba yete okokabola image tokabula image tokosimaka nde ezalaka topesa parce que ezala basango te tolela biso nyonso en fait songo na leli oleli koya na oyo elela ndeko nanga mwasi mobali pa elela donc biso toyelela eza eloko moko te ke oyenda yaki mposo te tozolela biso nyonso quelle simplicité oyo mpe baza awa tozolela biso nyonso mama na biso akei apemala kina mpo mosala asali eza vraiment mosala oyo biso nyonso tozomona tozolela mpo moto akokoma lokola elobi ano amonani nano te mpongo na kolobango parce que mama wana vraiment ajoue ebele puis asali makambo ebele na kati ya komi. Merci beaucoup maman Sylvie. Merci.